Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso ba ebolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi bino ba ebangai. Bino ba ebo seplaka na émission na bino préparer nous pour le mariage. Merci mingi na bino ba ebo disposer temps na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai. Na pesi bino mbote. Boy ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Soki boza malamu, bokomela komela ngai na tala ke ba ebangai ba ebalinga kanga baza malamu de mon côté. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa aza kobatela kimia ezali ebongo bino. Faites-moi savoir si vous allez bien. Nalingaka koyeba ba ebangai balingaka ngai soki baza malamu. Merci mingi na ba abonné na ngai. Merci mingi na ba ope baza abonné te parce que na yebi ke ba mususu bazaka abonné te atalika émission aleki. Mais na kosenga na bino. Na kosenga na ndeko yozo talanga o s'abonner na Eliane Nitu TV. Abonnez-vous massivement na Eliane Nitu TV ezali kaka bosenga na nga mama Eliane Nitu. Na singa na bino bo s'abonner massivement soko s'abonner mbala liboso soko fini elakisi ke o s'abonner mbala ya mibale o fini na cloche ya notification pour que ora taraba émission te. Ce qui émission ya sike koti okoka komona oyeba ke mama Eliane Nitu a koti si émission ya sika bwe ma vimpi madungu zangu muko wazima. Toye kosola suna bino na ekosola na bino baye bangai soko za penza ya ngai nazane na mwa mama Eliane Nitu biso pe toza baye ya yo baye bangai na linga kabino mingi bokoma deuxième famille na ngai yo na benga kabino ma famille du cœur. Moi je suis votre deuxième maman na bino yeyo maman Eliane Nitu. Alors nakosenga na bino ba nyonso bokotala émission na ngai bo partager yango na bandeko mususu po eza na bato mingi pe bayebi mama Eliane Nitu te ya na bato mingi bayebi émission oya préparer nous pour le mariage te awa tolobaka du vrai tolobaka du vécu tosolaka makambo oyo etali famille makambo oyo etali société ya makambo tosolaka awa mingi pe awa na Eliane Nitu TV tosololaka ezali mpona ko préparer bana oyo bazoke na kati ya mabala ndenge nini bakoki ko vivre vie na bango marital parce que mariage ezaka pona bana mikete mariage ezaka jeté et dakape ba o baza déjà na kati ya ndako ya mabala et dakape ba oyo ba trébiche ba si ba bima déjà eza ko sunga pe bango pour que mbala sima soki bazu gloire ya deuxième ou ya troisième ou ya quatrième maison ba koka kosani ko batela mais na esengo mingi ya koyoka ke muta komina na commentaire mama Nitu soki na yebaka yo avant mama lelo libala nanga elingaki kufate na sepela kana zo mona commenter mama lelo nakomi kolamba kitoko kaka pona yo mama lelo nakomi mwasi ya respect nzamba batela yo esala nga plaisir je reçois des bénédictions ya modèle na modèle ya bana na ngai non ça me fait vraiment plaisir nalobaka toujours que émission papa nous pour le mariage ezaka pona kobebisa te mezaka nde pona kobongisa tina na yango wana boki préparons-nous pour le mariage tomilenge la pona libala. Alors le tokoso alikambu etali ndeko na biso Martina Deborah lisolo nazo ke betela bino ekosala pasi pe ma surtout na ba maman ekosala bino pasi kozala maman ya pasi eza vraiment ele ko osakana nango te eza na jeune fille na ngai moko komona ye Deborah avant d'aka na mboka ya France na betela bino lisolo boyoka eloko nini ekomeli Deborah mais avant na kota na détail na koloba nanu boye ke batu oyo bayaka kovanda kana bandaku ya batu il faut oyebaki poto eza Afrique te poto eza Congo te na Congo kokolonga na ndako na bino oki kovanda pa tata mwasi na bino kuna ta mai pezaka nango te courant pezaka nango ya de l'estage ezaka nango lelo eyelo bi ete eza problème te poto eza na ba réalité nango pe eza na makambo nango tango mosusu ezaka na mboka poto mwasi na mbali bavandi malamu ce qui troisième personne corps étranger ayeko kota na kati ya vina bango nde ememaka ba mbutu ememaka ba mbilinga boyoka lisolo ya Martin na Deborah azali mona bakoto Deborah abotama awa na poto Deborah azamona azaki okende losambo boyebi ke bana na biso awa na poto soko oza komeme losambo abandokende na losambo Martin boyebi ke bana pa baota Kinshasa soki pe kenzela ya losambo bakenda toujours na but ayabi ke nde na okende bonza losambo na kosala nini na kokutana na mwana bakoto yo soki na balie akopesa nga dok akopesa nga mukanda akopesa nga ibuku po esa nini esunganga yango nde ezali ka ya Martin na Deborah Martin bakutani na Deborah na kati ya église. Mwana aza na kati ya église bakutani na mobali. Boyebi ke bana na biso ya poto, soki asa tombe na amoureuse atolobi akoyoka te. Et puis bango balingaka mabe soko alingi
pesi makolo ya makolo kuna pesi misapi ya maboko amipesi mutu nzoto mobimba corps âme amipesaka sans réserve bango bazalaka ndenge wana bana koto oyo or bana Kinshasa bazalaka na mwa keba o natale nano malamu me bana poto bango bakangaka miso soki asi alingi na ye Martin alingi Deborah alakisi Deborah bizaleli malamu surtout ke bakutanaki na nzela ya losambo na eglise Alexis Deborah bizela malamu ndenga za mobali malamu Martin na maboko azaki maboko pamba azaki polele bolumbu azaki na mukanda teloko nzoto ezalaki te donc balingani na Deborah mama na Deborah ebisi Deborah Martin oyo bana oba utaka bo babledar boye akoya kozwa mukanda aya kokima yo no mama bango soto bakandenge moko te bochaka bango na saki moko te kolanda na mama ni te mama ta mama ni azoloba lobaka po eza émission kolanda mama ni te mama bande mwana sikoyo Deborah na yebike aliaki yango soki ya modèle nini soki akendeki na 7e ciel soki na 18e to na 20e ngana bino moyen toyeba eza te mais Deborah kangaki penza mato po Deborah alingaki koyoka conseil maman za kopesa ete Deborah abika fo babalana na Martin ok baparents pe balâcher prise bon olingi mobali na yo problème ezate bobalana babalani na Martin bakomi kovanda ndako moko kobalana penza ya kobalana bakenda penza mairie babalani na mairie babalani na église coutume makambo nyonso basali bien bavandi na kati ya ndako na bango ya libala baboti mwana na bango ya liboso ta baboti mwana liboso Martin abandika nde bazalaka omoni ngai ndenge na ya poto boye famille na biso ezaka na pasi il faut koede omoni azaka nga moko naza koede baparents moi sikoyo na banda kosuki vraiment na ndako malamu ezate eloko oyo kokosala ede ngai kaka nakoka kosala nini kobengisa ndeko na nga mobali aya soki aya kozwa rele akobanda koede libota parce que famille na nga eza pauvre omoni ke yo oza na poto botama na poto nga na mutu na poto te naza kaka nga moko à part baninga ya quartier omonaki yo moko ke na mariage ntango toyaki kobala yo baoncle na memaki yaka baoncle kaka ya quartier na batante kaka ya quartier me ya nga moko mpenza makila aza te boyebi bana koto oyo mpe mwana motema pete bolingo mpe se koti Martin sa betaki biloko adagi abetaki mpenza biloko ayayayaya Deborah mato esekangama ata bolobi nini Deborah koyoka lisusu te boyebi ke bana bakoto oyo bazala na facilité na bango isifika kota kaka na banke abeta kokoko banke soki ate koko opesanga 5000 baezitaka kutu te mpo bana oyo bazalaka très organisé mwana oyo ndeko mwasi Deborah azwi 5000 apesi na Martin ayebisi ke ndeko ne akoya me akoya na ndenge boye te akendeka banzela ndamu ndenge boyebi ntango akoma na mboka wana boye akosala nini akoya nga mona yebi nene akosala bamakambo na biso mwana kotolo detail eza te oyebi yango te parce que oza mwana bakoto oyo mwana expliqué nyonso eza te koya kobanga pamba mbongo yango wana kasi ndeko aya ndeko pe aye ntango ndeko aye na kati ya ndako na bango oyebi bana koto ne baba ayabi biso toza kaka na 2 chambres salon chambre moko eza ya mwana alors lokola vandi boye il faut akende kosala système na bino bosalaka tokokovanda na ndako te mobali na bi ok ya pas de souci leki ne mwana na bango ya suka Thierry ya pas de souci na okende na koyebisa na kosolola na ye akende kobwaka avandaka akuna ale Martin ake kobwakisa Thierry abwaki a expliqué na Thierry moni awa moyo vanda awa eza te chambre eza chambre ya mwana yo fokende kote mususu ndenge ezala kaka bakopeso esika bundana lokola mobali bakopeso esika okende kosala nini kovanda nga mpe na bandaka bongo avanda koma na ndako vi ezala kaka ndenge wana ok Thierry deja na moto alobi abi bolimbisi ya Martin alingi nga na ndako te ok ndenge aye bavandi na ya Martin pendant 6 mois 6 mois na kati ya ndako na ya Martin avant ya Martin asala nini akende kotike abwaka po ya Martin alingaki leki na ye avanda na ndako atambusa ye alakisa ye nanu poto alakisa ye Paris po bavandaka na province alakisa ye Paris ndenge ezali bavandaka na mboko babengaka na Rouen alakisa ye Paris ndenge ezali batambola nanu bato bamona ye tout ça avant akende kosala nini kobwaka avandisi ye quand même 6 mois na kati ya ndako après mwana na ake kobwaka Thierry babwakisi ye Martin batikali na mwasi na ye na kati ya ndako mais comportement ya Thierry ndenge babanda kozala na kati ya ndako mwasi abanda penza kosepela te komona comportement ya blédard ndenge azalaki
soko alie nzongo ya fufu na ye akotika wana kosukola te. Or bana bakoto bino boyebi ezaki yo passe aspirateur nga na tani meto yo nga na lambi boye yo lambi boye baza na modèle na bango ndenge bazalelaka. Biso tosala ke fort tokomisa bango ba vrai bantu bakota penza na ba comportement na biso mais bango bakokaka te surtout biso pe ba blédard makambo na biso pe mingi ezaka ya mwa mabe ndenge bango bamonelaka yango. Alors ntango akei Deborah yebisa alobi omonaka ngai motema mingi ndenge navandaki na ndekono ya mobali mais bacomportement na ye na banda kosepela nango te comme quoi amona soko asukoli akopangusa salle de bain te akotika kaka bongo soko ali atiki basani yo ka moto koya kosala moi des choses comme ça non. Moi en tout cas nalingi makambo boye te nalinga koloba te ntango azaki kina tia mal à l'aise lokola akei yango nayebisaki bacomportement ya Thierry ebandaki kosepelisa ngai te. Basolo yango mwasi na mobali Thierry lokola akendaki epai akendaki makambo kobwaka ngunda na ye kuna lokola yokaki deja posa ya ndako Thierry lokola aza mpe mwana suka ya ba Martin abandi kotungisa Martin ke no ya yanga fona zonga oyo 115 leo kende kolalawa lobi kende kolalawa lobi kende en tout cas ya yanga na lembi fona sa nini nazonga kaka epa na bino. Martin pa atali ke naza mukolo oyo mwana suka ya mama nasala ko nini ayesu koyebisa mwasi na ye oyo moni Thierry ndenge aza wana ba situation zokoka te lelo alala awa lobi lelo alala lobi tika kaka Thierry asala nini azonga soko azongi awa abanda kovanda tango kobanda kovanda na kopesa buku nanga pa banda kobeta nango amwa ndenge musala ezalaka akoma mwa un peu indépendant et tout. Mwana na bimena yebisaki yo Deborah bimena yebisaki tango azaki awa o te na kosola na ye mbalo oyo akozala bongo te. Moi c'est be fa pasa pa aspirateur nga na mwana nga na kendaka musala. Nakendaka musala naza mwana pasaka aspirateur te asaka chambre te pour moi naza mwana mobali baza kolala na Thierry asalaka chambre te apasaka aspirateur te askolaka basani te avandaka bongo yo moto akosala nyonso cette facile nalingi ezala ndenge wana te. Martin lobi oui d'accord ekozala bongo te arassuré mwasi na ye nzoka boyebi ke motu na ndeko ne ntango Thierry azongi na ndako abandika bacomportement na ye wana ndenge azalaki kosala tout ça mwasi abino na biso non nga boye nalingi te sikoyo Thierry tellement blédard na mutu azomona kaka ke non lokola batambolaka na voiture lokola baza na ndako eza bien position azomona kaka ke yaya abonga boyebi bana bakoto nde bazaka soko aza na ndako na ye ameble ndako na ye abongisi ndako na ye Thierry mpo na ye blédard kile epo bakote na wutaki lisusu na mboka na biso Kongo pa ya wutelaki na pa ya komeli do pona yazo mona ndako ya yaya oyi bato nde bazalaki ndako ya yaya aya kotuta tolo na ndako ya yaya adona na ndako ya yaya surtout kaza mwana suka ya libumu ya ba Martin. Thierry wana afimaka amelaka cigarette mwasi ya Martin azwi lisusu zemi bazovanda kaka na Thierry wana kozwa makolo na ndako ya bato atie likolo ya mesa. Martin peleki na ye akoloba te mona mwasi avandi asa bude mwasi avimbani pour que alonga makolo kwa mesa alonga makolo na likolo ya mesa te. Thierry akofime na kati ya ndako azomela cigarette. Mwasi akobenga mobali na mobali neme leki na azomela cigarette na kati ya ndako boye pona nini mwana azali awa epuis nga naza na zemi. Martin akoyoka neti ayoki te. Muko musu mosabi mais non trop c'est trop. Ayebisi Thierry abi na Thierry mais non. Yo komela ba cigarette na kati ndako boye te. Soko lingomela ba cigarette na yo bima libanda o fumer. Nga naza na mwana et puis naza na zemi. Oye bongo sali nango bongo soki na meli aucun respect na mwasa ya na ye. Soki na meli cigarette ya ekosala nini? Soki na meli cigarette ne osala nini nango? Ndezi mne kolonga donc insolent moi osakana te azekina na bizela ba senzi ndenga utekina na bled bizela lipenza ya ba senzi ko tala nanu na faire faut pas ya utekina na Congo kokoma ba mona poto makasa blédard ezekina na mutu ya Martin pe banda ko swata na leki na yo saka moso to mukfo ba lembe omoni pa na biso bagangela ka mibali te ya bi aza mobali na ngate aza leki na yo aza mobali na ngai te sikoyo mwana wana Deborah aza koloba lisuti akomi ko encaisser makambo wana nyonso tu. Martin akoma soki babimi na Thierry bakei banda babimi na bango bazonga ka tard soki babimi bakozonga kaka tard na ndako mosabi me comment mobali azomona tate ki ngai na zemi mwana zali se babimi bakozonga ka tard atuna te. Deborah remarqué que Martin a changé de comportement mingi.
Depuis leki na ye aya comportement esala nini échanger. Mwana azaki na zemi Deborah. Deborah bandi kotia ba souci boyebi bana koto yo mutu na mutu pa kana ndengene azokoka koyebisa mama na ye te ki ayebisa mama ki etala semeki na nga boye na boye mpona nini mpona mateya kaka topesaka na ndako ya libala fokanga motema kopesaka mama ba rapport te alobi mama makambo wana nyonso ebandaki kosala nini kokotanga na mutu. Nazaka na table mama Eliane natalaka yo mingi ma deuxième maman et je t'aime beaucoup nalingaka mingi ata naza ya kosilika soki natali yo mama ni topesa ngai esengo mwamba mokanda na nga esili mais nayebisi yo Martha achangeaki complètement comportement na ye akobima na Thierry bakozonga noki te ana kotuna abandi kofaire balade ngai soki nini mwa français mwa alobaki boye mpe nakangaki yango bien te eloko nini ekomeli mwana oyo Deborah mwana nga oya mwasi ba cigarette Thierry aza komela eza ko disposer aza na zemi akomi kozala étouffé ndako baza ko yerango malamu te tout ça ba malaise ya mwasi zemi Martin pe kuna aza sukuna te asusu ndenge azaka te na bolingo na kolengela Deborah boye na boye non Martin pe a changé na ye alors mukolo mususu Deborah ake musala tango ake musala asalaki vertige Deborah akweyaki Deborah akwei baki na Deborah na hôpital lokola Deborah bande ko encaisser makambo aza ko encaisser makambo et provoquer Deborah fausse couche. Deborah zemi mwana na ya 4 mois mwana na ya mwasi zemi na ye elongwe Deborah elongwe zemi suite ya stress encombrement na ndako na mobali bazoka lisusu te tango nanu Thierry ayaki te bazalaki bien depuis Thierry ya kovanda wana ekoma problème si problème Thierry akipaka pe te ata mwasi bana aza kutu kuna te mwana wa mobali pe Martin asaki nini a changé ki comportement na ye vis-à-vis ya mwasi na ye donc zemi ya 4 mois elongwe bangoisse ba stress ba nini azaki susu à l'aise te zemi elongwaka te zemi elongwe tango zemi elongwe nde aye koyebisa mama na ye ke mama tala na subir boye tango mama na mwasi ayoki ndenge wana ndenge ezaka bokilo aye avandisi bokilo na ye ke papa mwana na ngai mokumba elongwe suite ya makambo ezoleka na ndako mpona nini mama bon makambo so ezoleka na ndako ayebisa kote mpona nini bazemi na ye elongwe nango kaka eza te ke makambo ebanda koleka na ndako yango wana a répondre mama bokilo avec insolence mama bokilo asepelaki na insolence na ye wana te médecin alobi eza bangoisse mwana wana abina asaki presque neti dépression na zemi mama sikre mataki ngai mpona makambo na bande kovivre na kati ya ndako yaki insupportable botaka mwana bato botama na poto yo bledar olongo na bizaleli ya bled oyo kokotisela ngo mwana poto na kati ya ndako suite ya bacomportement makambo bande kolakisa ye bolingo yango echangeaki tout ça eye kosala nini eye kolongola zemi ya mwana mwasi zemi ya 4 mois esali mwana na pasi Deborah koma traumatisé ya traumatisé kopenza kokoma mpenza traumatisé ya kosakana te suite nango eza nini suite nango eza ke Martha lobi bon na mo pe libala ngo lokwa pe toyokai na biso te tokoki na biso pe kokabwana okoki na pe kosenga divorce botala epai wapi tosuki na escroquerie ya bandeko na biso botala Kinshasa soki oye olingi mwana ya poto omoni ke bizaleli boza compatible te na bizaleli ne bandeli ozokende ne bien tango okomona bosi bobalani ozi mokanda otie na poche okomi bizaleli mabe komandeko na yo nga na bina mwana nga biseke ye moko Martin azaki penza fou amoureux na yo te poso azaki vraiment amoureux na yo akwa kondima makambo leki na banda ko sa te komo ko tika ndeko ne afime na kati ya ndako afime na chambre o aza kolala na mwana na yo na kati ya chambre ndeko no aza ko fime ti Deborah ebisinga na longola ki mwana na chambre wana na komi kolala na mwana na chambre na nga na mbetu po ndeko na ye afima kazo fime devant mwana Martin aza kolobelo kote kaka bolingo oya ba profit boko tika bolingo ya profit mukolo nini Deborah bi mama na koma traumatisé mama surtout na perdre mwana nga ya mwasi 4 mois na perdre mwana na koko pardonner na Martin te Martin ebisa bisenga na yo divorce
yango nazobenda bino matoi bolingo ya profit oyo nayebi te mibali bakotika yango mokolo nini basi mingi baza soki mobali apesi ye mokanda akoza na reconnaissance wana ayebi ke mobali apesi nga mokanda na bandi kobotele bana tovanda oui kokabwana ezalaka na boyi te me ya mibali nde elekaka dose mibali elekaka dose ayebi seke asenga na ye divorce basala nini bakabwana de toutes les façons nazokoka na ngai te senga na o divorce tosani tokabwana bakabwani mpe nanu badivorce te mwasi abi alors te clique te claque dehors bango bakango dehors surtout bango dehors bango babi soki dehors bozonga kaka nde bozwela yango nyonso kaka bocomprendre ka baki nde bima libanda Martin Kei atiki mwasi na mwana moko na mwana ya mibali bengai babota mwana longwaki na libongo botala na koyebisa na bato oyo bavandisa bato na bandako naza kobetela bino sete naza kopesa bino conseil soki ozwi moto awuti kaka bled awuti Afrique awuti Congo aye vandisa na ndako une semaine deuxième semaine soki mpe bolingo eleki yo un mois kende kotika ye abwaka soki moto abandi deja kovanda na confort na ndako mpo akende foyer ezalaka difficile soki avandi na foyer akomaka problème ekomaka abengana nga na ndako na ye alinga na ndako na ye te azoyeba te ke awa na poto ezalaka mutu nyonso azalaka na histoire na ye mutu nyonso aza na ebandeli ya vie na ye botika koencourage le yo nabaka ndako ebongaka na troisième personne te soki Thierry azala te Martin banga bazala peut-être na mwasi na ye mwana mibale yangaki abotama me webi kaka bana bakoto mwana krakaki bizela bableda bi mama na ndako kaka bapaya koyaka bapaya bangi baliaka bamelaka na bango koto oyo poso meme moto losambo koto bapaya soki baya azomela na ye ba86 bazomela na ye masanga na bango bajack na bango bazomela mama bakende kosomba bakwanga na bataba baye batie na modo ozomona ke le jour et la nuit nakoki koconseiller moninga abala blédard te même si baso ba ndenge moto me na koconseiller moto abala blédard nga bité baza ndenge moto abi non mama o nga na moni libala ne kufaka te libala wana ekufaka ka boye Martin pe asima zela kenda nyonso ka ba profit ko profitaka na ba avandi atie mwasi litoya abeti mutashi titi mwana ki kodefa 5000 yango makambo tokoloba ngo bala kwabeke bapesaka mobali mbongo te tokoloba ngo mbala boni kokende kodefilaka mobali mbongo woko ona lekili kelema na pesa bon de toute façon pe bobeta madagadaga na bino pe matuza nga pe na nzaka te ntango bozaka pe na kati ya balie sacré epai bazotya litoi kendo zwa mbongo kendo salela nga boye nga pe na nzaka te bon plaisir wana pe ntango bapesaka bino yango nde bokomaka faible boza kosala makambo nyonso baza koyebisa bino soki mopaya ye na ndako ya poto ebongaka nango na bapaya te ndako ya poto ebongaka papa mama bana ndako ya poto ebongaka na bapaya te ndako ebongaka na bapaya eza ndako ya Kinshasa ya poto te mpona mwa 4000 ezalaka place akokende ezalaka te mwasi na mobali so baswani mopaya koyeba mwasi na mobali so baza na kanda mopaya koyeba mwasi na mobali soki babundi mopaya koyeba nyonso ekoleka na ndako na bino ebanda koleka na telefone akobenga koto pesi rapport abenga koto bokoza su na secrété ndako poto ebongaka na bapaya te mopaya soko evandisa une semaine sima nango kende kotika ye abwaka soki ongi ba problème te soko bika mwana mama na ngai mwana suka na biso lobi ukoza problème ata yo lingi mosona na ndenge nini mais ya koluka ka problème voilà likambo na ngai biso bino na journée ya lelo yango oyo bovandisaka bapaya na ndako te so bawuti Congo soki aye vandisa une semaine kende kotika bwaka mpo soki amesani confort na nsima nango okozala kaka moto mabe de toutes les façons ata osalisi bakopesaka merci bapesaka na mbwa bino mpe oyebi komela oyebi ko ndako ya ndeko eza ya yo te tu n'as pas droit na ndako ya ndeko na yo okamati makolo ata ndeko na kosepela te makoyebisa te ke longola makolo komaka ya yebisanga na ngola makolo na mesa te eza ndako ya bato eza ya yo te eza ya bato zela mokolo kozala ndako notia makolo likolo ya mesa otia suki ndenge kosalela soki olingi osali ata kaka na salon na yo moko problème eza te me na ndako ya bato fo kozala na baretenu oza makolo tani yango na mesa ozwi cigarette ozofime na ndako ya bato non bafimaka bongo te na kati ya ndako ya bato
okolongola sapatu makolo ezolumba solo chaussette akotoboka otie likolo ya mesa ya bato baloba te ntango baloba kaka basemeki bato mabe basemeki baka mabe tokanisaka ya bana basi me botala oyo Thierry mwana mobali bacomportement ngai nalobi soki bacomportement oyo esalami boye ya na ye azoloba te seke ya na ye ayebaki akomonte ya na ye ayebaki ke ndenge naza na ye kobenda dok nde bango babaka nasi nabendi nkanda nga natie na poche tokabwana tokende na biso ale esili asali nini akei babela mwana wa muntu wamufa bateli soki azoteya mwana moto aza na bomo yo ozangi baboti profite mpo sala nini okama teya kandela baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusaku muna nzamba nube nshanini bana betu monsi, bye bye.